Iranium awali sabima moto angamawa asobo mamokila nsambe sotorisation tonisima wa yesilangi Leandre Mobidi Abiete wamu Odinga masam Mbote na bandeko nyoso obo sepila na chance nza simosa lekinta banagula fia mama fia catalogue mukwanzi nziba mona ngote ebela bambote bisika bozwami bana Londres Bruxelles Paris Angola Congo Brazzaville Congo Kinshasa ebela bambote bisika bozwami pe ba meilleur venabino nzamba continuer ko batela bino toujours merci na boss de boss babi John Simao mokusa talo yende makambu merci na la patrona Misha babi maman solo la kitoko maman ebo solo la taka nasi ka 2019 bandi da ko solo lengi merci na bino so besoin tant na bino ya ko s'abonner na émission na bino pe na site na bino ya kitoko vraiment babi vérité universelle de TV ya ngonde makambu vérité universelle TV ya ngonde makambu merci lolenge besoin tant na bino pe ya kolanda émission chambre haute ya ngonde makambu taka bisika anja kita apanza ba secret nyoso merci à lelo tozomi bongo na Yolocide na komina Kalama na Yolocide toza bongo na apôtre Vicky Kamichande akobetela biso lisolo to ngito découvrir est-ce que aza apôtre est-ce que aza chanteur est-ce que aza nani to ngito yeba aza nani yende abetela biso vraiment masolo na ye. Bonjour apôtre. Bonjour maman Chance. Merci beaucoup na visite na bino. Ah apôtre ndeni masolo zolika to comme déjà pemben poto traverser balemonene otokota 2019. Merci beaucoup pour na mutuna na ya liboso na yanola ki angote olobi boye kotala boye ba apôtre ngo azali nani azamo yembi azali motei tondenge nini. Je crois en bref nazali mosali na nzambe ndengo lobi apôtre Victorien Kamicha nazali pasteur responsable ya église obisika tozali pe nazali responsable na kati ya communauté na biso nazali ko diriger province ya Congo central comme coordinateur na église de Dieu de la prophétie Church of God of Prophecy to oyo bazako benga na mukuse EDEP nazali musali na nzambe ndengo moningai apôtre et puis évangéliste national na kati ya communauté na biso donc nazali pe moyembi monene oko découvrir ngai pe ba landi na yo nyonso ba ko découvrir ngai muke ndenge tokokoba na masolo. Merci. OK, merci apôtre Trozongelo na réponse moko utopesa biso lobi oza moyembi monene to tiango no entre parenthèses Trozongelango motuna nga na ngina tuna pona koyeba na bandeko balanzi pende bazolanda biso bayeba différence nini ezaka entre apôtre na pasteur na prophète batu mususu nga na prophète yo lobi oza apôtre omso lobi aza pasteur différence nini ezana kati wana. Merci beaucoup maman Chance. Différence ezali par rapport à exercice ya ba ministère ou ba pesi biso et pas ya mokaboli ba ministère azali molimo mosanto kouta et pas na Yesu Masia parce que c'est lui l'apôtre par excellence, c'est lui le prophète par excellence, c'est lui l'évangéliste par excellence ainsi de suite. Alors apôtre azali momemi sango malamu pona tina na kofongola mangomba donc azali na mission eza lokola tomona ka ba médecin omona ba médecin ba ebisio ke bango nyonso baza ba médecin mais komona balobi azali ophtalmologue donc ye azako tala makambo ya miso muso balobi azali gynécologue ye azako tala makambo ya ba mama ainsi de suite. Alors na ministère kolo akabola yango pe na basali na ye po ete ba mususu bazala ba pasteur et dans la Bible, ce que na Éphésiens, bazali ko insister ko lobage comme pasteur, comme apôtre, comme prophète. Alors apôtre azali na mission ya ko installer ko fongola ba église. Donc ye muto azali ko kende dans des lieux na bisika oyo musala na ne comité azali ko mema sango malam bato bazako bongola mitema bato bazali ko ndimela kolo Yesu Masia. Alors prophète azali mosakoli muto azali ko yoka maloba koute pa ina nzambe pe azali ko kebisa libota na nzambe azali ko fongolela bato oyo maloba ezali ko uta na epa ina nzambe soit pona édification na bango soit pona ko kebisa bango na danger soit pona ko zongisa bango na nzela soit pona ko yebisa bango posa na nzambe na tango wana mais to yebi malamu biso nyonso ete prophétie ya malamu oyo ko sakate c'est la parole de Dieu. Alors
il y a bandeko lelo moi un peu maloba muke sur la prophétie batu mingi bazali ko mibenga ba prophète tandis que bazali na ministère prophétique te bazali na don parce que ça na batu mususu azui don likabo ya kosakola lokola prophétie alobi ke ya komi prophète. Le prophète c'est celui qui a le ministère prophétique. Donc mutu oyo ayebi ko kebisa libota de la part ya Nzambe ko yebisa batu makambo na Nzambe ko mona makambo batu mona kate pona ko yebisa epai na Nzambe. Mais les principes primaires ezali ete makambo nyonso prophète akoki koloba il faut ebimate en dehors ya Bible et ça na contradiction te na parole de Dieu. Alors l'évangéliste c'est celui qui part en dehors ya église pona okende ko sakola sango malamu parce que yende azali na tina ko sakola sango malamu ko mema batu na kati na église wana babengi évangéliste. C'est un ministre aussi. Après l'évangéliste olobaki lisusu docteur docteur oyo azali capable ya kozwa liloba na Nzambe pe ko fongola makomi malamu pona ko édifier bana na Nzambe na kati na église. Donc c'est un enseignant motoyo ayebi ko limbola malamu pe ko faire comprendre oyo ezali liloba na Nzambe. Voilà un peu la question na yo ce que je peux dire. Tobosani pasteur te pasteur azali mobateli bampate, c'est-à-dire yé azali na mission et pas na Nzambe ya ko encadrer les brebis. Batu bakoyi ko ya na église bakimate batu bazali ko ya na église ba umela ya azali ko landela bango na ba soin ko sunga bango na ba idée ko sunga bango na ba toli. Donc c'est celui qui garde les bergers azali ko garder ba troupeau azali ko garder batu na kati na église. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à la question na yo. Merci apôtre mais les lots au bino na bamangomba surtout l'église des réveils les lots du vieux côté makas au monde ndeti yo en église ne boye et en église musu quelque part ceux qui ba bengo ke côté o linga ko kete te po ebike ozan likabonza mba pesi o boyo ke ko partager on a bango ce qu'on pona ni bino ba pasteur pe ba apôtre ya l'église des réveils bozana molimo wana. Vraiment maman chance aux kota na ba sujet moko très profond mais aussi très complexe. Très complexe pourquoi? Parce que Moussala Nanda Menegeza Kosale Malelo na Congo, quelque chose d'autre qu'on reprocher d'abord, ezali que bato ebele bami bien, bami bengi bango moko. Bami bengi bango moko, c'est-à-dire moto amoni ke ayebi koloba malamu ali ami pesi kombo ngana komi apôtre. Moto amoni ke azana moyen, azana moa esika na lupango na ya lobi ngai na komi évangéliste na bandi église moto. Donc il y a beaucoup de gens oyo bami bengi bango moko. Mais oyo bazali ba ministre appelé par Jésus-Christ lui-même, appelé par le Saint-Esprit lui-même, au monde comportement nango ezali comportement na bango ezali un peu différent na batu mususu wana oyo zotanga oyo babengi yekende kote yawa vimbisi mapeka asali lolendo asali boye. Non. Même la Bible ezali kolobete l'humilité précède la gloire. Donc soki moto alingi kozala na gloire et pas na Nzambe il faut assimiler. Et Jésus-Christ un jour alobi na bayekoli na ya alobi celui qui veut être le plus grand parmi tous vos frères, qu'ils soient les serviteurs de ses frères. Et quand on nous appelle des serviteurs de Dieu, basali na Nzambe, lingala mususu ya makanza bazako limbola balobi moumbu na Nzambe, donc l'esclave de Dieu. Soki Nzamba tindie kende ko sa musala ko boya te, soki Nzamba tindie bimela ko to même bisika batu bazami bale même bisika batu bazami satu ako se gêner te pona komema sango malamu parce que ezali musala na ete za musala batu ba pesi ye il faut asala pour être ba ko côté ye et pas ya moto ya tinda ki ye musala yango. Alors s'il y a des gens oyo ti lelo bazali ko sa lolendo pona tina ya don azana ngo pona tina likabo azana ngo alobi ngana azana likabo ngana ko mikitsa ko kende kuna te ngana ko kende boy ngana ko kende boy seke ami yebi nanu te et puis mutu ya ndenge wana il faut ko tala nanu likabo ngo azana ngo est-ce que ça vraiment ya Nzambe pona kati na église lelo mama chance tika petolo bango bato ebele bakoti
mais baza isu ya nzambe te bakomi kosala biloko na bango ndenge balingi mosusu bazoya meme na bikila kila soki ya bonkoko soki ya wapi atelemi kaka makelele ebele me eloko ya malonga eza te okoyebela bango na mbuma na bango okoyebela bango na mbuma na bango kotala oyo bazoloba te kotala makelele te me mbuma oyo ezolata bango nzoto yango nde ekolakisaka baza ya nzambe to baza ya nzambe te. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci les grands jogos na kata Belgique babi si la nando yonde makambo. Réalisateur tela biso nanu image oyo bango ba embeli biso nzembo to boyi molimo ndambu. Merci beaucoup.
beaucoup na bande connait sur un autre zo image ya apôtre na biso Kamicha banzembu na epo auta pe ko ebisa biso que non à part ki musali ya nzambe motei azali susu chantre azali susu moto oyo azolesa bino pe bile ya kitoko mbuma kitoko à travers loyembo apôtre to ki nzembo to yemba to boy molimo ndambu to ebite nzembo wana eza mbwakela ou bien nzembo wana eza lite ya ndo tei bato. Merci beaucoup Maman Chance. Biso toza ba pasteur ya pamba te poto kende ko vanda ko banda bambwakela to bwakela nani to weli na ye nini po biso tozoluka ke batu mabe kutu babongola motema baya epai na nzambe non eza nzembo moko ya makambo ezali koleka na mboka na biso ya Kishasa soko olandi nzembo wana nazoloba ke babengani milimu nyonso na Kishasa me babosani ko bengana molimo ya ndambu yo moko moni na yolo na biso awo tozali ba mapango boni e katani ba ndambu morceau eza makambo tozo vivre et on se demande pourquoi ça doit nous arriver qu'à nous lelo soko kei na ba wenze ozo mona même tomate ya linzanza bazo katango ba ndambu babandi koteka ba ndambu lipa mama lipa bazo kata ba ndambu soso ya mobimba na wenze e komi pona bato baza mpe na moyen mais le reste oko somba lokolo ya soso ke kolia musupe basomba ka mapapu tala dendon kutu batu balia kaka oya suka wana mais misuni na mususu batu mususu nde balie donc tango tozo mona ndenge tozo vivre on se demande est-ce que makambo ezali penza réel neti na nzembo wana na zolo banalobi papa moko azaki kobela maladi ateki lopango ndambo maladi ekomi makasi ateki ndambo mususu mais tango mona na ya yeko sala libala ateki lisusu eteni ya ndambo wana ya atikali na eteni nzela kutu ya kokoteleza te dale oya dale eza na kati ya ndako. Alors mbule beti makasi yo oyebi ndenge tozindaka ba kote ya bakalamu koto na se mbala moko na kodinda wana ekoti na dale kamati na mai ya mvula batu badindi batu bakufi donc eza ba makambo tozo vivre eza mbwakela te et ça nous tient au cœur yango tolobi toboyi molimo ndambu nzembo ezali molimo ndambu de nzembo ezali toboyi molimo ndambu même ba chauffeur oyo basaka ba demi terrain eza molimo ndambu na talisi likambo ya Salomon nalobi Salomon asengaka lichette akabola mwana ndambo molimo ndambo te yoka mama musu nesengo alobi bakata mwana wana tozanga ye mais mama mususu abandi kolela akanisi pasi akobota alobi jamais bako kata mwana te yende ayaki kobigisa mwana Salomon pe asosoli ke non mukolo mwana yeyo oyo azako kosa alors toboyi molimo ndambo na makambo ebele même omoni mboka na biso Kongo ndenge komaka biteni mboka ekomi ndambo koto ndambo molimo wana ezobundisa biso mingi alors nous devons nous réveiller pour prier que molimo wana esila tala neti ya suka nasuki sa place wana nalobi mama moko akoti libala bapesi kaka kanga lopango metango bayepo babala mwana ya mama wana abotaki banoko koto balobi te bobalaka oya biso te mbongo babali mwana wana yango biso toko récupérer na compte ya mama na bango po babalaka yete tolobi batondoli mama na mbongo wa mwana donc ozomona makambo yango alors tolobi toboyi molimo ya bandambo o mbongo wa libala bapesa ndambo mbongo wa loyer bafutaka bandambo mbongo wa minerval ya bana ndambo salaire ya batu kutu na Kongo awa mususu ekomi bafuti yo ndambo ozeli ndambo mususu ba mikolo ekoya voilà un peu idée eza na kati ya nzembo wana donc eza nzembo moko ya ko réveiller batu po bayeba quel temps nous passons et comment est-ce qu'ils peuvent faire face na makambo mususu ezoyela biso. Merci Moïse Kiwanga bisiko zwami ebela bambote apôtre Tony Toyba album na yo eza na combien de titres album no uto bimisa eza na combien de titres pe écouter kama quand écouter kama pe na prix combien? Merci beaucoup. Album nangai ezali na 11 titres donc naza moyembi moko ya kala ngana banda koyemba depuis 1987 na église Bethel. Alors tango eyeko sala ka ndenge ba musicien nyonso tozo yemba bisika nyonso toyeko koma na église Patmos et pas ya pasteur Mwanza bazalaki na Jean Bosco Kindomba. Alors tango Jean Bosco Kindomba na Mwanza bayeko kabwana ngai natikalaki lisusu epa ya pasteur Jean Bosco Kindomba kuna nazaki mokambi ya orchestre to banzembo donc na banda koyemba bandakala mais album oyeko bimasikoyo parce que na koyemba wana ler moko na yeko mipesa mingi tango ndamba fongole nga likabo ya musala na ye na mpesi mingi na musala kote ya ko fongola ba église parce que nazana ba église un peu partout
oyo fungwami na ministère na ngai. Alors à un moment donné na yekoloba mais nzamba kotuna ngai ke napesaki yo ba talent. Pourquoi okundaki mususu? Na me nakundi likabo ya koyemba nde na lamusi yango na sali album ndengo zoyoka kombo album ezali Caillou Blanc. Caillou Blanc, Caillou Blanc. Oyo betami na orchestre na ngai moko na kombo ya Canal Divin. Alors ils en ont 11 titres ndenge na lobby ekoteka mana combien bon yo yebi ba album lelo na mboka na biso yo ekoteka mana combien mama oyo muke na bimisaki bato mususu pesa tokofuta banda bazwa kutu bafutaka te musala koyemba nzambe ka sala ngolu mais l'essentiel oyo ezosepelisa ngai ndenge nazomona bato bakomi oyemba banzembo na ngai bato bakomi koyeba banzembo donc eza lokola mateya nazopesa bango alors nzambe wana asalaki ke nasala banzembo akopambola ngai d'une manière ou d'une autre mais banzembo na ngai album neti ba CD na bandaki koteka na pratiquement c'est $2 hein? $2 na CD ezali koteka ma bongo mais nazana esengo ya koyamba malelo parce que na nzela na yo ba oyo mususu bayebi mulimo ndambo te bakoyeba ba oyo mususu bayebi chanza si Yesu te bakoyeba loboko oyo esaka musala lokola Yesu Masia Yesu asalaka pona bato loboko esaka na nzoto soki potieza na misu loboko mutu akolongola soki munoko yende akosokola soki oza na nzala loboko mutu akopesa biloko akolia na yembi pe nzembo moko na ndenge wana naza kolobake loboko eza kosala musala na nzoto ya mutu lokola Yesu donc banzembo na ngai nyonso 11 ezali ba thème ya mateya oyo na teyaka et je peux vous développer ça. Soko pesinga ita nzembo moko na développer yango ata pendant 1 heure n'expliquer yo idée na âme ya nzembo parce que banzembo na ngai ezali kaka na esprit te ezali pe na âme soko landi yango bien ozo pe délivrance kaka boy ozo landa nzembo ozui délivrance ozo landa nzembo ozui guérison ozo landa nzembo ya pamba omoni pe bénédiction moko kanaki te parce que yoki nzembo malamu donc nzembo na ngai eza na esprit eza na âme pe lisusu eza na parole de Dieu loko les ali banzembo nyonso ya nzambe eza pe na ba verset oyo ko soutenir yango l'une ou l'autre. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à mon album. Merci na bande connaître surtout pour sepela na chance nza somo sali kinta banagula fia mama fia catalogue mukwanzi nziba mona ngote ba bi vraiment ba merveille bisika nyo surtout bisika bozwami na kata banda na kata bopito na kata ba wenze na kata ba prison ba merveille na bino bisika bozwami porte ko yembela biso nzembo mwa mukie porte ko yembela biso ko chite nzembo o lobi liboko esala nyonso esunga rappel okola nzambe. Et je crois, merci beaucoup. To salaki yango pe na répétition awa lokola ndeko azwaki biso na banzembo a répétition mais na koyemba kaka muke ndenge osengi wana babenga kango mwa a cappella. Nchanza yo chanza njinanga ja mubiji Yesu wa nzambi yeye njinanga bwa muntu chanza yo chanza njinanga ja mubiji Yesu wa nzambi yeye njinanga bwa muntu mubiji mwikala usama chanza uyaka lubabata mukana mwikala mununka chanza uyaka lusukulula mpocha mumesu mwa muntu chanza uyaka lukondola chanze. Donc je crois ozolanda loboko ndenge zokende nazolakisa nyonso nazoyemba wana tala kaka loboko ndenge ezaka na misale ebele na nzoto ya mutu yango nazolobaka lolenge moko Yesu pe azalaka na musale ebele pona tina ya église pona tina ya bato na se ya mokili awa et loboko ya nguya loboko ya bikamwa c'est Jésus-Christ, la grande main qui nous protège. C'est celle qui nous guérit, c'est celle qui nous nourrit, c'est celle qui nous guérit. Cette grande main, c'est Jésus-Christ. Chanza yo, chanza njinanga ja mubiji. Yesu wa nzambi, yeye njinanga bwa muntu. Il a fait tout ça pour moi. Il a fait tout ça pour moi. Il a fait tout ça pour moi, Jésus. Nyonso sali pona ngai epesinga esengo na yemba yo na yembela yo lo yembo euti na motema na yembela yo lo yembo euti na mabanzo na ngai
otikaki nyonso na lola oya kokufela ngai Yesu moninga malamu mama chance na kotelema likolo na parce que babenga ngai one man show, c'est-à-dire na yembaka na bwakaka na binaka, donc je suis un artiste complet, hein? 100% star mais 100% artiste. 100% artiste. Même temps on a été à maman chance au monde moto azote on dirait maté ezana âme ezana esprit ezana corps ezana nyonso, donc nzamba salanga bien. Merci beaucoup les grands réalisateurs et monteurs Babi David Nyanguna tela biso na image ya église ya apôtre Vicky bisika oyo abengisaki muningane pasteur bande côté ya na on Jésus et tout ce qu'on disait sur lui, c'était la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, n'était pas venu dans l'ambiance de la fête. C'était dans l'ambiance des malheurs, des souffrances et des troubles. Pour que Jésus puisse nous sommes dans cette période. Nous sommes dans la temps. Nous vivons au Congo. Le temps de la naissance de Jésus. Parce que pour que Jésus puisse naître, il y avait rassemblement, il y avait enrôlement, il y avait élection. Awa ayeko te lokola mopaya azana kati na ndako na ye. Papa Jacques Martin Bravo, c'est la deuxième ou la troisième ou la quatrième personnalité na kati na ba église de réveil au Congo. Donc après Albert Kankenza, après Jean Bosco Kindomba, banani, c'est une sommité na kati na église de Dieu de la prophétie et na kati na église de réveil au Congo. Donc azamutu munene mendenga yeko te boye na opese lokote aye église na ya yeko lendisa et surtout mukolo na lelo tolingaki koyamba bande kona biso oyo ba profiter ko sambela na tongo lokola ezali fête ya Noël et tombe mukolo to sambelaka na pokwa mardi to préféraki ko libérer bande ko poete bareba ko s'occuper na bana lokola ezali momesano awa na mboka na biso. Donc Papa Jacques Martin Bravo Yoka azali nakati na ndaku na ye awe pa na biso, donc il n'y a pas ya kopesa quelque chose ou quoi que ce soit. Et puis ça a habitude na bisote que obengisi mutu ayeko te ya azako s'attendre ka ko bimane logo boye te. Vraiment tozana aligné wana te. Tozana aligné ya baumbu na nzambe les serviteurs de Dieu. Oyebi maman les lobes to souffrir mingi les serviteurs de Dieu parce qu'ils veulent gagner eux-mêmes. Mais ceux qui battent nzamba faire gagner bango, ils peuvent gagner des milliards, ils peuvent gagner des milliards et des milliards. Au monde de sola na yo boy, je suis en train de me présenter, nazo présenter musala nazo sala et je suis en même temps le coordonnateur ya ba radio nyonso o ezanga na ba wenze awa na Kinshasa, donc na Congo mobima nga mutu naza ko coordonner ba radio wana. Alors nzamba ko ikofuta ngai d'une manière ou d'une autre. Ngai na ko imposer te na quelque quelque part, ko pesa nga caché na ngai. Ba ko pesa nga selon les hommes, mais o nzamba zo bongisa pona nga ko pesa isuti parce que les hommes m'ont déjà payé. Mais ceux qui na ozoli futi wana pa ina nzamba, ça peut être sentible. Ce qui fait ma joie na musala ya nzambo, c'est parce que na découvra que je ne dépends pas des hommes, je dépends de Dieu. Batu ba pesa te, ça ne me dit rien. Mais nzambo nga nazo salela akotika ngai te. Yango même idéologie na Papa Bravo Jacques Martin oyo autayi kote biso oyo tangi. Merci beaucoup. Merci na technique mobimba ya Vérité Universelle TV Babi yangonde makambo mission kitoko chambre haute yangonde makambo. Merci à notre coordonnateur Salomon Mboma. Merci aussi na réalisateur monteur David Nyanguna. Merci aussi na Oyazaki Bongo Sima ya caméra Eric Monstre Babi Mobala Mandefu yenda solola kitoko Mobala Mwindu. Merci na JR Kailombo bangonde équipe technique na biso ya Vérité Universelle TV boss de boss Babi Mokusa Talo John Simao yende makambu na kati ya Suisse nzamba pambola yo abatela bino nyonso bisika bozwami papa to komine biso ko chité numéro na téléphone bisika batu bakoye ko zwa yo adresse na yo bisika église Nueza na ba dédicace na yo. OK, merci beaucoup. Numéro nanga ya téléphone d'abord
nazali na numéro ya Vodacom 081 880 61 60 na bandeli 081 880 61 60 nazali pe na numéro ya Africell ezali 0900 81 00 33 0900 81 00 33 pe nazali na numéro ya Orange o ezali na WhatsApp pe na kati lisusu ezali 089 280 29 99 wana mbala moko soki okoti okuta ngai pe na WhatsApp 089 280 29 99. Alors église oyo nga nazali kokamba na Kinshasa awa tozali na balabala Mabinza na Yolo Sud. Yolo Sud eza na commune ya Kalamu. Bana Yolo Sud nyonso na pesi bino mbote bana Kalamu pe mbote bakinwa nyonso bakolanda ngai pe na mikili nyonso bokomona apôtre victorieux na pesi bino mbote tozali na Mabinza numéro 38 bis. Mabinza 38 bis nde bisika église oyo nga nazali kokamba. Nazali na église mususu ezali na Matete oyo ezali kaka na ministère na ngai ezali na Matete na quartier Mutoto numéro 53 2 na Mutoto. Alors ndenge na lobaki nazali pe superintendant ya Église de Dieu de la prophétie awa na Kinshasa, donc communauté na biso nazali superintendant awa nazali ko diriger ba église moi mingi na kati ya communauté, mais personnellement nazali lisusu coordinateur, c'est-à-dire représentant provincial to évêque provincial ya église na biso Church of God of Prophecy, Église de Dieu de la prophétie na Congo central. Nazali na beglise na Mbujimai, nazali na beglise na Kananga, na Lubumbashi, bipai nyonso. Kombo na ngai apôtre Victorien Kamicha Kabeya, ndengo sengi ba dédicace na kobanda ba dédicace na ngai na mwasi na ngai Maman Julie Mouya Kamicha, bana na ngai, je suis père de 4 enfants, Genesa, Trinité, Chilo, na louange, à part famille nangai élargie bango nyonso na pesi bango mbote na kobosa na te ko pesa mbote na papa Jean Bosco Kindomba oto banda na ye kala me mikolo yo azo sepela na ngai pe mingi na ebite pona nini accompagné na papa Jacques Bravo Martin na kobosa na yete parce que ya zali coach na makambo ebele tozo zalaka na ye na bosanite bana na ngai nyonso ya église la base chrétienne du réveil spirituel na Yolo Sud bana na kobosana te ba radio nyonso eza na ba wenze ya Kinshasa ngai papa na bino na tombeli bino ba meilleur vœu na tombeli bino ba joyeux Noël ba meilleure fête ya bonne année kobosana te bandeko na biso awa bisika bozali kozwa ngai interview oyo mama mukolo lopango na biso apesa biso bisika kosambela ya ofele mama mwantumba na libota na ye mobimba ba oyo bazali awa ba mama Agnes ba oyo bazali na Poto ba oyo bazali na Angola ba oyo bazali na Afrique du Sud bango nyonso na pesi bango mbote ya ebele pe na kobosana te bandeko na ngai ya musala na ministère ya économie parce que je suis aussi fonctionnaire de l'État kotanga na kosilisa bango nyonso te naza moto abatu na lobi batu nyonso bayebi ngai tango bozomona ngai boye ya bino yango yo meilleur vœu nzambo na salelaka apambola abatela asunga pe abundela bino bitumba nyonso ya molili na kombo na Yesu, amen. Merci beaucoup Mbala Simande tokozwa apôtre Kamicha ya kobetela biso masolo ya ba verset biblique torobande na ebandeli donc akobanda vraiment kolembola biso po biso pe to gagner un plus to chité na biso apôtre Nzembo no wana po to chité na biso ko sukisa ndela cameraman Nzembo wapi o loboko wana loboko oui simba no micro chanza yo chanza njinanga ja mobiji
Yesu wa Nzambi yeye njinanga bwa muntu chanza yo chanza njinanga ja mubiji Yesu wa Nzambi yeye njinanga ja muntu mubiji muikala usama chanza uyakalulenga mubiji muikala usama chanza uyakalulenga mpocha mumesu mwa muntu chanza uyakalukondola chanza yo chanza njinanga ja mubiji hey chanza Yesu wa Nzambi yeye njinanga bwa muntu mukana muikala mununka chanza uyakalusukulula nzala mikala isama chanza kufukula yekwela mumutu muikala musunsuma chanza uyakalukwanya chanza yo chanza njinanga ja mubiji Yesu wa Nzambi Yesu njinanga bwa muntu la grande main qui nous protège c'est celle qui nous fait manger. Miteye Nzambe nanga ya wasala. Aza vraiment chile. Mobali ya boye vraiment azalande wapio. Nzamba linga josala ye iraniuma weli sabima moto anga mawa. Asobo mamokila Nzambe sotorisation. Tonisi mawa. Yesilangi. Achile. Leandre Mobidi. Achile.